souci ya frère Mike Kalamba ezalaki abeta stade batu baya batonda neti banzinzi stade ebukana histoire etikala keza na mutu moko abeta stade asala histoire après Samson abeta stade ekweya etikala histoire après Samson frère Mike alingaki kombo na ye nde etikala na histoire ke après Samson ndenge abukaka église ngai eza mpe na concert moko frère moko na kombo Mike Kalamba abetaka concert stade ebukana bato baleka ebele wana nyonso ezali lolendo ya kolakisaka Moïse Mbiye ke yasalaki plein koleka Moïse Mbiye batiki baporte batiki bato bazala déborde basinye badega nyonso ekoya eya mpona kolakisaka Moïse Mbiye ke obetaki stade me biso tobeti stade oyo pena keno plein ya kake ya blagi te bandeko na ngai tozokende wapi. À tous les parents qui cherchent les enfants de passer au centre de santé de référence Vijana. Si tu as un enfant, tu dois aller chercher à la maison, tu peux passer pour vérifier si ton enfant est là. Ici, nous avons l'enfant qu'on appelle Sephora Lula. Cet enfant reste à Pascal, route Mokali. Nous avons encore Caleb Kabwambo. Et il reste au niveau de poids lourd. Poids lourd, avenue Bosoka, numéro 15. Nous avons Jefté Tikala. Il reste à Makala, avenue Kingunzi, numéro 66. Nous avons Divine Kopa. Reste à Kalamu, avenue Kopa, numéro 1. Nous avons Priscilla Toumouaka. Elle reste à Limité, avenue Kabeko, numéro 23. Nous avons Dria Wawa. Elle reste à Ngiringiri, avenue Kenge, numéro 63. Nous avons Emmanuel Kendasha. Elle reste à Massina, avenue Congo, numéro 33. Nous avons Merveille Nzengo. Elle reste à Kikole. Kinkole, avenue Sonampangi, numéro 26. Nous avons Beni Fukavata. Elle reste à Kalamu, avenue Kimpoko, numéro 3. Nous avons Gaston Mboui. Elle reste au Kakokolo. Nous avons Merveille Moulemba. Elle reste à Lemba, avenue Epoulou, numéro 93. Nous avons Ntima Kabenga. Elle reste au niveau du Petro Congo, avenue et Kasongo, numéro 13. Nous avons Merveille Tamba. Elle reste sur l'avenue Top, numéro 44 Angaliema. Nous avons Eyenga Sarah. Elle reste à Limete, avenue Buka Kitesi, numéro 43. Et nous avons 7 enfants qui sont décédés, qu'on nous a menés des gens morts. 7 enfants qui sont ici au niveau de la mort. Donc, Tolinito Banana Lingala Boy. Tozana Bana Awa Memeli Biso, Awa na centre de santé Vijana. Toza Wanga docteur Alain Makinis, docteur Mbutana, docteur Mokanzo, na infirmier Tozana Bangwao. Babane Kolmela Biso Bana Banda na 14h. Bameli Biso Bana 18 baza vivant, 7 baza ya kokufa wana. Ba parents nyonso bazo lukabana o baye bazongi na ndako te baye bayaki na concert ya Mike Kalamba. Boleka na centre de santé Vijana na Lingwala. Référence RTNC. C'est bokomika na RTNC wana na pembeni ya sote muto wana eza pembeni wana botunu wapi centre de santé ya Vijana. Bakolobela bino boye wana boye koluka bana. Bana ngo bango to uti kotanga bakombo na bango nyonso. Soko luka mwana na yo oye awa na centre de santé de référence Vijana. Ndeko na biso frère Mike aboyi kopesa consigne ndenge moninga ne Moïse Mbiye apesaki ke soki bato bakomi nombre ya bato autant bolimite mpona boyi badébordage ye koma ayaki na concurrence ifo na prouve kaka Moïse Mbiye bato batonda na kombo na ezala grave na histoire ya monde après Samson ngai nde Mike Kalamba mutu natondisa stade na mokili oyo na buki bato bosomona badega ya bato oyo esalami bandeko na ngai jusque là Mike Kalamba jusque là
même message moko ya Mike Kalambai na otoki te. Même message ya Mike Kalambai pona ba dégâts esalami na stade jusque là apesi ata message moko te. C'est comme si mutu moko boye souhait na ye ezalaki stade ebuka na nde nyonso. Parce que mutu oyo aza na mawa obeti concert bato bakufi bongo okoluka message moko déjà 5 heures du matin osali deya message soit butu wana tomoni frère na biso asilisi concert tomoni ye azongi na résidence na héritier Watanabe. Bato bakufi na stade frère na biso ake kofete réussite ya concert na héritier Watanabe. Bandeko na ngai tofongola misu na ba événement oyo bandeko na biso ba artiste musicien bazali kosala. Tofongola misu po soki frère Mike Kalambai azali na souci pena makasi ya ba compatriotes oyo batiki biso alingaki asala message kaka le même ilobi anga asala message. Soki souci pena frère Mike pena azalaki na souci héritier alinga abenge bakutana ngai biso héritier abi héritier yaka ata lobi parce que lelo morale na ngai eza bien te nayoki il paraît bato bakufaki na stade. Tomoni frère na biso asilisi concert akei sikoyo kofete victoire. Moïse Mbi asanti Moïse Mbi asanti ke na niveau na ye te. Makambo tomonaka ezoleka na miziki ya mokili yango wana ezokende mpe na miziki chrétien. Siko biso tokokende wapi? Donc bandeko na ngai il faut kosala attention même na musique ya ba frère en Christ. Même na musique ya ba frère en Christ bandeko na ngai il faut kosala attention même na musique ya ba frère en Christ. Tala frère na biso Mike Kalambai souci na ye ezalaki nde ndenge ya azali conseiller ya première dame asante ke Mike Kalambai mutu na ngai conseiller na nga abuki stade de martyr. Po ayebi ata stade yana ebukani nango ebukani kasho bakotia eza te eloko te esenga mpe mutu abeti événement bongo bato bakufi bozwi ye bolalisi ye na prison. Bozwi ye nanu botie ye na prison comme ça bato mosusu oyo bakoya kobeta bazo baprécaution babangaki soki stade to risque kaka bato bakufi awa nga baotianga na prison ekoteya bato mosusu. Po stade yango ekomi nango stade ke mutu abeti ata bato bakufi na kati ya stade yango tellement punition eza te bato bazosala oyo nyonso balingi. Frère Mike azomérite ata 4 ans moko boye batie ye nanu na prison mpo na badega oyo baorganisateur na ye basali comme ça ete ya bamusicien mosusu oyo bakoluka babeta lisu ba stade de martyr. Voilà, merci beaucoup bandeko nyonso bozolanda biso oyo ezali analyse tosala après concert ya ndeko na biso frère Mike Kalambai. Frère Mike Kalambai abeta concert lobi na stade de martyr, concert oyo esalaki plein ezalaki bongo le 27 juillet na kati ya stade de martyr bato bayaki pe ebele. Mais eloko ezokamusa biso vraiment mboka na biso Congo ezali mboka moko oyo vraiment tokokaka kozwa ba disposition te na ba place oyo ba dégâts esalemaka chaque jour. Tozwi stade de martyr biso nyonso toyebi yango ke soki plein ekomi débordé risque nango ezalaka ba mort. Événement ya liboso oyo bato bakufi na stade de martyr ezali kaka concert ya frère na biso Mike Kalambai te. Tosi tomona ba événement ya ndenge na ndenge oyo ezalaka soki plein ekomi débordé étouffement ezali eloko ya liboso oyo eza à la base. Étouffement soki bokotisi bato bodébordé nombre ya bato. Stade de martyr ezali nzungu ya munene oyo
esengaka nombre ya batu pe ezala limité. Vraiment bandeko na biso ya ba organisateur, surtout bandeko na biso oyo bogeraka stade, bino moko boza na conscience ya koyeba nombre effectif ya batu oyo bokoki kokotisa teke nombre oyo comme ekoki to stopper wana. Je pense ba risque oyo ekobanda kaka kozala se kozala. Vraiment ezali pasi pe mawa kotala bandeko na biso oyo bakendaki mpona kosambela kotala likama oyo ekweli bango. Tomoni bafamille ebele babungisi bandeko na bango na concert ya frère na biso Mike Kalambai. Esali pasi pe mawa. Je pense ezalaki souhait ya frère na biso Mike teke abeta concert po batu baya kokufa. Ezali ba coïncidence oyo eyaka par rapport ya manque ya organisation. Bandeko na ngai, soki lelo frère Mike Kalambai akutani na problème oyo ezali par rapport ya manque ya organisation. Ndeko na biso frère Mike Kalambai yazali artiste, asengi stade de martyr, asengi service ya sécurité, asengi nyonso tout ba emplacement nyonso tout. Yazali kaka artiste aki pona ko livrer concert na ye. Vraiment toza na mboka moko boye oyo contrôle ya makambo ebele ezalaka te. Toyebi ke stade de martyr wana soki nombre ya batu tokotisi yango en désordre et dépenser limite, toyebi ke cause nango mingi ezalaka ba mort kaka. Bandeko na ngai, esali ngai pasi kotala video oyo place bakendaki kotika bandeko na biso na morgue. Vraiment nombre ya batu bakufi baza ebele. Mbala ya sima tokosenga na ministre na biso ya justice ameka na kolandela makambo oyo ezoleka na kati ya stade de martyr. Tomoni ndeko na biso ministre ya justice akendaki bongo ko libérer ba prisonnier. Ya azali bongo na mopanzi ya peuple. Nga sepelaki na acte ndeko na biso ministre ya justice asalaki ya kokende tina prison. Ok, na prison ya Makala ezali na bato mosusu basala ba 15 ans basambisaka bango te. Ya pe na bato ebele bakanga bango na Makala baza ba innocent comme bazali ba famille pauvre, ba dossier na bango balandelaka yango te, basala ba 15 ans na ba prison Makala wana ndenge ya kobimeza te, basambaka pete. En tout cas félicitations na mokonzi na biso ministre ya sika ya justice. Na kosenga na papa na biso Constant Musamba landela pe makambo oyo etali organisation ya ba spectacle ya stade de martyr. Soit pona nga comme ba événement ya ba stade de martyr ezoboma batu, pona nga mso na kosenga ministre bazoka ba événement nyonso tu ya stade, soit ba annule ba événement nyonso tu oyo esalemaka na kati ya stade, soit ba annule ba événement ya stade Tata Raphaël ya stade de martyr, parce que tozala besoin te bandeko na biso bazokufa na este, bandeko mosusu mpe bakufaka na ba stade de martyr. Vraiment esalaka biso pasi na mawa koyoka tongo midi pokwa bandeko bazokufa na este kuna, esalaka biso pasi. Tomoni pe Kinshasa ekomi na lidusu moko boye oyo ekomi occasion ya bandeko bayaka kokufa, ezali ba événement oyo ezosalema na kati ya stade de martyr. Bandeko na biso ba organisateur ya stade de martyr, bosa ba disposition ya koyeba nombre effectif nini oyo mutu soki aye kosala spectacle na ye na stade, nombre nini ya batu oyo bakoki kokotaka, pe nombre limité ekozala nombre nini po tokweyaka su na badega ya boye te, parce que ezali pasi pe mawa kobungisa bandeko na biso, surtout bayaki beaucoup plus koadore Nzambe. Bandeko balongwaki bandako na bango po baya koadore miziki ya frère Mike Kalambai, bayoka liloba ya Nzambe, mais bakutani na badega oyo bazo mérité kokutana nango te. Tomoni na ba commentaire mosusu balobi ezali ba sacrifice. Tellement Moïse Mbi atondisaki pona ko contre Moïse Mbiye
il fallait frère Mike a signé nyonso o esengi a signé au stade wana sala plein à craquer esengaki frère na biso a signé nyonso côté wana bandeko nyonso o bozotindela ngai ba message o bozali kobenga nga bozoloba eza sacrifice nga mpo na nga côté wana naza na ba preuve te boyebi ke ba preuve ya kindoki ezalaka nango te moye tokota deba wana ezali te mais soki ezali sacrifice nde ekomi kosalema na bastade ekozala pasi mpe mawa na bandeko na biso baartiste musicien parce que confusion ekoti tozoyeba te baartiste chrétien baza banani baartiste profane baza banani événement nini oyo tokopesa confiance epa baartiste profane bato bazokufa epa baartiste chrétien bato bazali kokufa confusion totale ekoti na makambo etali baspectacle ya bastade kote oyo kuna toyoki bato bakufi kote oyo mpe lisusu bakufi sikoyo tozomituna sikoyo tokende stade mpo na kosambela bato bakufi tokende stade mpo na koningisa loketo bato bazokufa sikoyo boyebisa ngai peuple congolais azwa décision nini baévénement ya bastère de martyr bandeko na ngai nakosa bino te ekomi kobangisa bafamille mosusu batika bandeko na bango bakende na baévénement oyo ya bastère de martyr soki bandeko na biso baautorité soki bandeko na biso bazwi badisposition ya nombre limite badega oyo je pense ekozala te soki balobi stade de martyr ekotaka autant de personnes soki balobi tolimite ka nombre wana soki kama bato balingi baetilizaka pelouse botiaka ata bakiti nombre ya bato bakofanda na bakiti wana soki ekoki bolimite baplace soki botiki stade ezalaka ya concurrence ke ngai ifo natondisa ngai ifo nabuka ngai ifo nasala plein koleka bato nyonso bandeko na ngai bariske oyo ekobanda kozonga kaka bariske ya bato kokufa oyo ekobandaka korepete ekobandaka kose repete parce que mutu nyonso to azoya asala kolekaka oyo moninga asalaki frère na biso papa na biso pasteur Moïse atondisaki stade wana plein akraki Mike Kalambai mpe alingaki aya ye abuka yango ya kobuka sikoyo Moïse Mbie abeti stade na ye toyoki ata dega moko te frère Mike Kalambai aye abeti stade na ye tomoni badega tomoni bavideo ebimi oyo bandeko na biso ebele babongisi milimo ya bafrère na bango ezali pasi mpe mawa boyoka message oyo yaki à partir ya hôpital. Nous voulons faire cette émission pour rappeler à tous les parents qui cherchent les enfants de passer au centre de santé de référence Vigilance. Si tu as un enfant, tu dois aller chercher à la maison, tu peux passer pour vérifier si ton enfant est là. Ici, nous avons l'enfant qu'on appelle Sephora Lula. Cet enfant reste à Pascal, route Mokali. Nous avons encore Caleb Abouambou. Et il reste au niveau de poids lourd. Poids lourd, avenue Bosoka, numéro 15. Nous avons Jefté Tikala. Il reste à Makala, avenue Kingunzi, numéro 66. Nous avons Divine Kopa. Reste à Kalamu, avenue Kopa, numéro 1. Nous avons Priscilla Toumwaka. Elle reste à Limité, avenue Kabeko, numéro 23. Nous avons Dria Wawa. Elle reste à Ngiringiri, avenue Kenge, numéro 63. Nous avons Emmanuel Kendasha. Elle reste à Massina, avenue Congo, numéro 33. Nous avons Merveille Nzengu. Elle reste à Kikole. Kikole, avenue Sonampangi, numéro 26. Nous avons Beni Fouka Fata.
Il reste à Kalamu, avenue Kimpoko numéro 3. Nous avons Gaston Mboui. Il reste au Kakokolo. Nous avons Merveille Moulemba. Il reste à Lemba, avenue Epoulou numéro 93. Nous avons Ntima Kabenga. Il reste au niveau du Petro Congo, avenue et Kassongo numéro 13. Nous avons Merveille Tamba. Il reste sur l'avenue Top Top numéro 44 Angalema. Nous avons Eyenga Sarah. Il reste à Limité, avenue Buka Kitesi numéro 43. Et nous avons 7 enfants qui sont décédés, qu'on nous a menés déjà morts. 7 enfants qui sont ici au niveau de la mort. L'autorité banana lingala boy. Tozana bana awa ba memeli biso awa na centre de santé Vijana. Tozana wanga docteur Alain Makinis, docteur Mbuta na docteur Mokanzo la ba infirmier tozana bango. Babane ko na biso bana na 14 heures. Ba memeli biso bana 18 baza vivant, 7 baza ko kufa wana. Ba parents nyonso bazo lukabana o ba bazongi na côté ba ki na conseil ya Mike Alamai. Bo le gara centre de santé Vijana na Lingwala. Référence RTNC. C'est beaucoup comme la RTNC wana na pembeni ya sote muto wana eza pembeni wana botunu pe kopia wapi centre de santé ya Vijana. Bakolobela bino boyo wana boyo kuluka bana. Bana ngo bango to uti kotanga bakomo na bango nyonso. Soko luka mwana na yo oye awa na centre de santé de référence Vijana. Merci. Voilà, merci beaucoup. Alors, Bolandi Binomoko message à hôpital. 18 blessés, 7 morts. Je vais éviter, est-ce que bateau bamemelaki na hôpital ya Vijana wana parti ya 14h? Est-ce que tu as évité ti 22h, ti 23h? Hôpital wana et recevoir bibembe combien? Ngana bino to éviter parce que à partir déjà à 14h, c'est que bato babandaki déjà kukufa à partir ya ba 10h, 11h, 12h. Donc toloba bakufi pe à 14h bazali, ya 15h bazalaki, ya 16h bazalaki, ya 17h bazalaki, ya 18h bazalaki, ya 20h bazalaki, ya 21h bazalaki. Soki tolandeli sommation bien. Toko mona pe boyam susu, toko se retrouver pe na ba 300 à 450 morts. Ba 300 à 450 morts oyo ekozala esalemaki kaka lobi mpo na concert ya frère na biso Mike Kalambai. Bandeko na biso service ya sécurité. Musala nini oyo bino boyaka kosala oyo batielaka bino wana mpo na sécurité. Bomoni nombre ya bato débordé, botiki kaka bato bazala débordé po sepelisa frère Mike Kalambai ke non yo sali nde plein koleka Moïse Mbiye. Donc Moïse Mbiye o alimitaki bato o apesaki moto de ke soki bomoni nombre ya bato ekomi autant bokanga ba porte Moïse Mbiye ndazalaki zoba na bino. Donc Moïse Mbiye o evitaki ba dégâts yende azalaki zoba na bino bato ya sécurité oyo botiki frère Mike Kalambai atondisa stade tina monoko ya stade. Vraiment ezali pasi pe mawanga na kosenga boye na ba organisateur bandeko na biso oyo bobetisaki frère na biso Mike Kalambai. Bozo a charge. Il y a plus de 400 et quelques wana tozoka ba blessé ba mort. Bozo a charge ya ba famille wana. Chaque famille oyo e perdre ndeko na bango ngana osenga bandeko na ngai na décoration kitoko oyo bosalaki na stade mbongo ebele bobimisaki mpona kobetisa frère Mike Kalambai bosombela ba famille wana bandako. Chaque famille bosombela ngo ndako. Parce que bato bakufi wana ba Moïse pe ya ba famille wana pe bakozala na kati. Ke mwana mobo ya msazala kola msazaki espoir ya kobongisa famille wana lobi mwana ana kei po akendaki kokota concert ya frère na biso Mike Kalambai. Bolanda lisusu kaka message oyo hôpital parce que bokoloba ke nazokosa boka na air docteur azopesa ke bibembe bandaki koya. Yoka.
reste au Kakokulu. Nous avons Merveille Moulemba. Il reste à Lemba Avenue et Poulou numéro 93. Nous avons Ntima Kabenga. Il reste au niveau du Petro Congo Avenue et Kassongo numéro 13. Nous avons Merveille Tamba. Il reste sur l'avenue Top numéro 44 Angalema. Nous avons Eyenga Sarah. Il reste à Limité Avenue Bouka Kitesi numéro 43. Et nous avons 7 enfants qui sont décédés. On nous a mené déjà morts. 7 enfants qui sont ici au niveau de la mort. D'autres banana lingala boui. Tozana bana awa ba memeli biso awa na centre de santé Zijana. Toza wanga docteur Alain Makinis, docteur Mbutana, docteur Mukanzo na ba infirmier tozana bangwa. Babane komela biso bana na 14h. Voilà. Est-ce que vous avez un message au moins bien? Babandi comme ma bana à partir à air nini. Et ça va te ken penande mutazoloba. Cet enfant qui sont ici au niveau de la mort. D'autres lignes banana lingala boui. Tozana bana awa ba memeli biso awa na centre de santé Zijana. Toza wanga docteur Alain Makinis, docteur Mbutana, docteur Mukanzo na ba infirmier tozana bangwa. Babane komela biso bana na 14h. Ba memeli biso bana 18 baza vivant, 7 baza ya kokufa wana. Ba parents nyonso bazoluka bana o baye bazongi na ndako te baye ba ki na concert ya Mike Kalambai. Ole kana centre de santé Vijana na Lingwala. Référence RTNC. C'est beaucoup comme na RTNC wana na pembeni ya Voilà. Frère Mike Kalambai. Souci ya frère Mike Kalambai ezalaki abeta stade batubaya batonda neti banzinzi stade ebukana histoire etikala keza na mutu moko abeta stade asala histoire après Samson abeta stade ekweya etikala histoire après Samson frère Mike alingaki kombo na yende etikala na histoire que après Samson nenga bukaka église ngai pesa pe na concert moko frère moko na kombo Mike Kalambai abetaka concert stade ebukana batu baleka ebele wana nyonso ezali lolendo ya kolakisaka Moïse Mbiye ke ya salaki plein koleka Moïse Mbiye batiki ba porte batiki batu bazala débordé basigné badega nyonso ekoya eya mpona kolakisaka Moïse Mbiye ke obetaki stade mais biso tobeti stade oyo penake no plein ya kake ya blagi te bandeko na ngai tozokende wapi na makambo oyo etali baconcert donc ndeko na biso frère Mike aboyi kopesa consigne ndenge moninga ne Moïse Mbiye apesaki ke soki bato bakomi nombre ya bato autant bolimite mpona boyi badébordage ye koma ayaki na concurrence ifo na prouve kaka Moïse Mbiye bato batonda na kombo na ezala grave na histoire ya monde après Samson ngai nde Mike Kalambai mutu natondisa stade na mokili oyo na buki bato bosomona badega ya bato oyo esalami bandeko na ngai jusque là Mike Kalambai jusque là même message moko ya Mike Kalambai na otoki te même message ya Mike Kalambai mpona badega oyo esalami na stade jusque là apesi ata message moko te. C'est comme si mutu moko bosue na ye ezalaki stade ebukana nde nyonso parce que mutu oyo aza na mawa obeti concert bato bakufi bongo okoluka message moko déjà 5h du matin osali deya message soit butu wana tomoni frère na biso asilisi concert tomoni ye azongi na résidence na héritier Watanabe bato bakufi na stade frère na biso ake kofete récite ya concert na héritier Watanabe bandeko na ngai tofongola misu na ba événement oyo bandeko na biso ba artiste musicien bazali kosala tofongola misu po soki frère Mike Kalambai azali na souci pena makasi ya ba compatriotes oyo batiki biso alingaki asala message kaka le même ilobi alingaki asala message
soki souci pena frère Mike pena zalaki na souci héritier nga benge bakuta na ngai héritier abi héritier yaka ta lobby parce que lelo moral na ngai eza bien te nayoki il paraît bato bakufaki na stade tomoni frère na biso asilisi concert akei sikoyo kofete victoire Moïse Mbi asanti Moïse Mbi asanti ke na niveau na ye te makambo tomonaka ezoleka na miziki ya mokili yango wana ezokende mpe na miziki chrétienne siko biso tokokende wapi donc bandeko na ngai il faut kosala attention même na miziki ya bafrère en Christ même na miziki ya bafrère en Christ bandeko na ngai il faut kosala attention même na miziki ya bafrère en Christ tala frère na biso Mike Kalambai susi na ye ezalaki nde ndenge ye azali conseiller ya première dame asante ke Mike Kalambai mutu na ngai conseiller na nga abuki stade de martyr po ayebi ata stade yana ebukani nango ebukani kasho bakotia eza te eloko te esenga mpe mutu abeti événement bongo bato bakufi bozwi ye bolalisi ye na prison bozwi ye nanu botia ye na prison comme ça bato mosusu oyo bakoya kobeta bazo baprécaution babangaki soki stade toriske kaka bato bakufi awa nga baotianga na prison ekoteya bato mosusu po stade yango ekomi nango stade ke moto abeti ata bato bakufi na kati ya stade yango tellement punition eza te bato bazosala oyo nyonso balingi frère Mike azomérite ata 4 ans moko boye batie ye nanu na prison mpo na badega oyo baorganisateur na ye basali comme ça eteya bamusicien mosusu oyo bakoluka babeta esuva stade de martyr